alobi kende mbangu po Jacob ye mende mama lingaki kende boma mwana meme mbangu yako lesa papa na yo po yiba mapamboli esalemela kibongo meto yepe komona ete pourquoi Jacob aye koza autorité oyo mais pona mama salaki batrik en réalité non. Toute autorité vient de Dieu, mes frères. Olinga président te azala mutamabe te ngai Joachim Ezambwana na ko tenter ko prouver pona démontrer ete peu importe nini boko lobali lobana nzambe tokoti ko analyser ngo selon mayele na bisote parce que tala ba réponse nzambe avant bana oyo babotama ngai na yebaki déjà Esau na yina ye Jacob nde mutu na linga sala ngo na mutu mokili tokoki komona mokonzi azali mabe mokili tokoki koloba te mokonzi oyo aza kokonzamisa biso aza koboma batu keba naza koya mpona yebisa bino pourkui nzambe aza korekomande ke meme si mokonzi aza kokonzimisa bino aza koboma bino respecter toute autorité vient de Dieu qui est présidence toza kolobela awa mokonzi Nabucodonosor mutu moko te na mabele azalaki na motema ya boniama neti Nabucodonosor mpona kopinir mutu nzambe alobaki boye lokola Israel na sali nyonso na mabelo na moni nation na favoriser neti bino bana Israel te libota na ngai na kotiela ka motema me lokola boboyi kotosa ngai na ko préparer nzube mbeli epe ya Nabucodonosor me pona Nabucodonosor a réussi bien plan na ngai na kolongola eloko wana ekozalaka na motema na tsaka na motema mutu akoyokelaka mutu mawa compassion grâce na kodetache yango na kolongola yango d'abord po ete Nabucodonosor akoma lokola nyama po amona mutu lokola libanga akoki kotuta akoki koniefikisa akoki kosala ndenge alingi pour bien punir Israël tanga mokanda ya nzambe okoya komona place Nabucodonosor mopaya me batinda ye keye na Jerusalem place kiti nanga bokonzi ezali keye na kinlongo wana tie fukisa yango bakopo nyonso wana zwa yango tempelo wana tumba yango donc misala Nabucodonosor asala na Israël eleki misala kabila azali kosala na Congo parce que c'était la mission pour punir Israël pona ko kwempa bango pona ko nika bango pona ko tie fukisa bango. Voilà comment Nabucodonosor ayaki na mokila Israël koya ko sansa ka sabatu ya suka na ko yebisa bino muto abeyi kombo ya Bartholomew azalaki na misu te ce n'est pas qu'azalaki avec mais Bible lobete même kutu ba popiera pamba loto na biso za bwanda na panzi bande ko bazali pele na ebite émission soki tokende ernit OK bon merci na kopesa maloba siko ya bandeko mais conclusion nanga ezalaka oyo ete autorité nyonso bolinga yango te mokonzi yango akonzamisa mboka na bino upa ya une raison nzambe atindelaka bato oyo po baya konika mpe kokorige bato nde bisika oyo nasukisili nake kopesa epai ya ndeko Marcel Lance Malumba yo mpe toyoka oyeli biso lelo na force nini après yo topesa epai ya ndeko Chancelier. Merci mingi papa na biso na ebite soki naza koyoka na il va de soi natu na butu na wana 5 sur 5 koba. Merci mingi. Toute autorité vient de Dieu ya solo tokota directement na sujet et ya solo toyoka na kala mais tous allés sur le terrain. Le plus important c'est d'être sur le terrain et de lutter pour na oetali Bitumba, il y a libération, il y a République démocratique du Congo. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Papa, oza koloba likambo moko ya solo. Oyebi natango mutu aza na kanda, natango mutu aza na faiblesse, natango mutu aza na bassesse d'esprit. Bao balobaki liboso balimbisa baloba teke na lobike baza na bassesse d'esprit. C'est une analyse que je suis en train de faire et na lobi natango mutu aza na kanda natango mutu amoni injustice. Chacun se retrouvera dans ce que je suis en train de dire. Akolobake ermoko omona okoma kota même doute na oyo ezali foi na yo oyo ezali liloba nzambe.
Et je crois que beaucoup mettent en doute la parole de Dieu qui dit que toute autorité vient de Dieu. Parce que toute autorité venant de Dieu, comment Dieu peut permettre que Hippolyte Kanambe ou Batuabengaka Joseph Kabila azala mokonzi na Congo, ce qui est Ezanzambete, Ezabokondi à diable. Non, Dieu n'est pas surpris que Hippolyte Kanambe azala mokonzi na Congo. Mais Dieu peut permettre certaines choses. Oyo ezakosala ke epesa Congolais mayele afungwama. C'est comme je l'ai toujours dit, que qu'est-ce qu'il faut que Nzambe asala et pas ya Congolais pour Congolais misu efungwama amona ya solo ke non bomengo oyo pour Congolais jusqu'à ce jour hein, Congolais alobaka nous sommes le premier pays producteur de nous sommes na kotanga bakomba ba richesse tozana ngote mais nous avons tout. Nous sommes premier pays producteur de troisième en Afrique, troisième dans le monde, premier dans le monde, quatrième dans le monde. C'est-à-dire, Congolais a souki na koye bawana. Quelque part, on doit reconnaître que Nzambe qui Nzambe a payé nyonso. Mais, na nyonso Nzambe a payé premier producteur de ceci, troisième producteur mondial ya Oyo, premier producteur mondial ya Likambo Songolo Pakala. Mais Congolais a tikala kozwa conscience na yangote. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il serait mieux que Mokondia ou Tanalibanda aya kokonzabino pour comprendre exactement. Moïse autaki na Israël akendaki kokonza na Égypte. Ezalaki te que ba égyptien bazalaki bazoba te, mais ba comprenaki eloko moko te que il fallait batika ba israélien babima bakende kosala oya bango état. Mais tant que comprenaki te, il fallait Nzambe a suscité na kati ya Égypte moko ya ba étranger o yazalaki azwa bokonzi akende alongwa na Israël akende kozwa bokonzi na kati ya Égypte pour enfin abimisa bana Égypte o bazalaki ebele na kati ya Égypte bakende na kati ya mboka o babengi Israël. Nous connaissons la Bible, nous lisons la Bible, la plupart des Congolais nous sommes des chrétiens. Donc, on a amalgame que toujours ba pour tout vexer ba athéiste, tout ba bouddhiste, tout ba musulman, mais la majorité des Congolais, tout dans la Bible, à 98%, tout yebi oyo Bible ezakoloba par rapport à Bokondi na libanda. L'autorité vient de Dieu ya solo Hippolyte Kanamba uti na Nzambe. Hippolyte Kanamba uti na Nzambe pour la kisaba Congolais à solo que Congolais photos à la nation. Parce que jusque là, tout tigala ko yemba ngoka kala munoko que Congo est la nation, mais tout tigala ko vivre nation congolaise te. Tout tigala ko vivre nation congolaise te parce que nous n'avons pas voulu former une même histoire oyo et que susciter biso peuple mobimba to telema. Il y a bas Congo, il y a sud, il y a Congo, il y a nord, il y a Congo, il y a est, tout pays à centre, que nous nous reconnaissons autour d'un seul sujet, d'une seule histoire, d'un débat commun. Ok, ce qui est touché Moutazan na Kinshasa, ou Azan na Bandunga, et qui a été na Kinshasa la zone. T'as-tu les lois, papa, pour te dire que pour Oyo, Ezakotinda même Toko Tanzambe doute, na poto Tozako Bunda, na Canada batelemi, na États-Unis batelemi, na Londres batelema kakala, na France batelemi, na Bundes, on a qui dernièrement awa, on est dire na Soufout, voilà qui télé, il était na batelemi, na Disserdorf na marche, c'est-à-dire diaspora mobimbe telemi, mais Congolais na kati na télémité. C'est ce qui fait que Congolais n'en a comprendre te. Alors il faut qu'on suscite quelqu'un de l'extérieur. Net Hippolyte Kanamba commis, nous sommes de l'extérieur, nous avons compris. Alors, le pouvoir, c'est que nous devons comprendre que Dieu veut que le Congolais, nous ne sommes pas Congolais par hasard, nous ne sommes pas Congolais parce que nous l'avons voulu ou nous avons demandé, mais nous sommes Congolais parce que nos parents, nos aïeux sont Congolais et que bah Oyo Nzambe atiaka na conférence de Berlin bakata ba territoire Oyo Rwanda au Burundi
bachaka ke biso toza ba congolais to bota na kati ya territoire pe na époque wana ba yebaka. Alors c'est Dieu qui veut tout. Rien de tout ce qui se passe sur la terre n'était plutôt surprend Dieu. Alors en ce moment-là, Hippolyte Kanambe il fallait aller pour congolais, même le moindre, oh qui chroniqueur ya musique. Oh qui tangu babandaki koloba omona ba radio ya topé ba télévision oyo ezali ya lutte ya libération ya Congo eza kolobela peta makambo oyo etali libération ya Congo eza koloba yaza kotelema bia mais bino bozoloba makambo nini lelo omoni même le simple des chroniqueurs ya musique le simple le moindre des chroniqueurs a komi kolobela makambo oyo etali libération ya Congo. C'est là que nous devons nous dire que tout pouvoir vient de Dieu. Nous n'allons pas savoir que même chroniqueur, les lois qui se résoudre à l'obake, te Congo est menacé. Congo est outil na libanda. Te toza koloba na divergence moko, les lois msusu ba komi kobanga batu misusu, mais les lois au moins to komi na histoire moko commune en tant que Congolais, oyo et ko réunir biso. Voilà place Nazar que toute autorité vient de Dieu. Hippolyte Kanambe il fallait comment pour Congolais où ils ont soutenir Ouera, Congolais où ils ont soutenir Jibem Piana, Congolais où ils ont soutenir Papa Wemba na pur ennemi na ye Kofi Olomide, balo balilo bamoko aha ba combattant ba télémini biso. Au moni place autorité de Dieu zali à sangisi biso ba Congolais de l'autre Congo ba moko. Papa nazoni selo lo bana monopoliser parole te. Papa Marcel Lassens Malumba soki na yebaka nde yo moto alingi kozala conclusion ya suka yo moto alingi kozala na liloba ya suka parce que nayebi nanga te biso nyonso soki tokotanga liloba na Nzambe fo tokomaka na point moko kaka likambo olobi c'était ça ma conclusion mais tokende pa ndeko ka chancelier après ndeko chancelier nde tobandi kosala tour ya biso nyonso toza na kati ya studio awa mais yebaka ndeko Malumba makambo lobi na yebi na te munyo sa kokine ko challenge yango mais conclusion na ngai yango wana il y a une raison pour na congolais ayeba mais to kena ne pas ndeko chancelier il y a un secret caché pourquoi nzamba tindeli biso Hippolyte azawana donc yo opesi déjà conclusion ya mutu challenge oya ko ya aya nango mais moi je resterai dans ton côté ndeko chancelier na peso antenne. Merci mingi papa Zambwa na kopesa maloba na poko alio na libino na kozala un peu bref. Bon, moi na zo soutenir que toute autorité vient de Dieu, mais l'exercice du pouvoir acquis pour epesa samela qui est, moi je crois que place Hollandais ko poser moi moké problème. Donc le Dieu a donné un pouvoir à quelqu'un pour l'exercer. Mais l'exercice de ce pouvoir-là peut poser problème. Il peut être un homme de Dieu, mais tant où vraiment ndenge esengela ki atambolisa te wana nde ezokoposer problème na zongi tout pour la troisième fois. Lokola totirer contexte on a Bible, on fait cet exemple moko. Il y a eu un roi en Israël, on va dire na kombo ya David. Bible dit qu'il était homme selon le cœur de Dieu. Donc, David au grand jamais, parce qu'il a été choisi par l'Éternel pour diriger Israël. Mais le quoi la l'assassinat awa, le moni David, mon avant na balcon na ye atteint na ngam ko la moni mo so ko la Bathsheba, moi si a Iri. Atindi bazole moi si wana, Bible lobi a fangisi ndoto na mwasi wana et puis a se renseigner balobi que za mwasi ya soda na Iri apesi Iri lettre aye kopesa na commandant ya front kuna place bitumba Israël ande ko bunda ba tient vraiment na front de façon à ce que babu maye ya tika na mwasi wana tala acte wana quelqu'un au Bible dit que selon le cœur de Dieu mais totalement mouké a bien pouvoir ou exercer par rapport à son autorité. Et l'on y conséquence que au monde avec les candidats on a temple d'Enzamba lobby au kosala ya wote et fait ça melaki Salomon parce qu'il y a avec un homme de guerre ou nama qui est belé dans ma boucle. Donc conclusion dans les aboués, toute autorité vient de Dieu, mais cela dépend
à celui qui l'exerce. Est-ce qu'à ce qu'on exerce en haut?